Bonsoir, bonjour, ça dépend air et écouter la bino partout bozwami oeza cuisine Yannick TV. Aïe, cuisine Yannick TV à lobby. S'il vous plaît, bande kolanga bokota bolanda lisolo ni na memeli bino na mukolo lelo. Avant kobeta lisolo na biso on a memeli bino na mukolo lelo topesaka merci na Seigneur parce que kolala kolamukeza habitude ezande ngolu. Tomoni mukolo lelo ezakaka grâce ya Seigneur yango topesi merci. Abonné nanga, vrai nanga, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien par la grâce de Dieu. Oeza cuisine Yannick TV ayaka pamba te cuisine Yannick TV asali analyse moko ya kitoko ya super bien na memeli ba vrai nanga babonné nanga na lobaka bozala branché bozala ligne pour vous recevoir encore des émissions à kitoko na kitoko cuisine Yannick alalaka te azosala toujours musala ne ndenga mesana kosala na chaîne ya cuisine Yannick TV tofingaka te tojijaka mutu te tolobaka makambo mabe ya batu te biso topesaka na biso toujours kaka ba conseil soki tomoni problème tomemi pe soki tomoni ke muninga moko boye azana ba souci tomemele consolation tozo sala toujours musala na biso ba vrai ndenge tomesana et au cuisine Yannick TV azanango a partager kango toujours ensemble bokota bo s'abonner bo commenter bo aimer vidéo bo partager par-ci par-là et que ça langa bien makasi tala kaka cuisine Yannick TV mwana na bino ndeko na bino alela bino ya trop tout le temps na lobaka je vous love parce que na lela bino moko boyebi nazo sala toujours musala nanga po bozala toujours informé na tout kwa ndenge monde ezotambola na vitesse bozala toujours na ligne bozala toujours à page pour recevoir des émissions ya super bien émission ni na memeli bino na mukolo lelo ba mama na nga ba papa na ngai s'il vous plaît bokota to solola to solola non lisolo na memeli bino na mukolo lelo bokota ko sala bien makasi soko moni rouge au s'abonner pour recevoir encore des émissions kitoko na kacha cuisine Yannick TV landa ba vidéo e bandeli tisuka yo moko ko sepela okozala jamais déçu na kacha chaîne à cuisine Yannick TV yo moko bandolo ba gloire à Dieu balobi 99 jours eza mutu mais jour moko eza ya Seigneur balobi analyse alelo tel mesa super bien bokota ba vrai ba abonné na nga bozo ba kit bo vanda s'il vous plaît bo fongola ba télé bo fongola ba ordinateur bo fongola ba portable bo landa ba émission alelo bolanda ngo ebandeliti suka nzamba lola kopambola bino parce que bozwaka ta kolanda émission cuisine Yannick TV bofutaka ba courant bofutaka ba wifi na pesaka toujours merci avant koloba mabe ya mutu photo mitala cuisine Yannick alobaka na kaka merci na ba nyonso basala ke malamu ba nyonso balakisaka apesaka toujours merci photo linga baninga toza na bon moi en tout cas bolamu elekebele na sia moi oyo bokota live na biso tozo banda na moni tokomi déjà 15 tozo banda to panja liboke na biso o tomemi na mukolo lelo émission na biso ya mukolo lelo eza uniquement ya mama Sylvie Mampata na Nana Ketchup balobi somo trop bon bokota balobi eza koinda tozo mona cuisine Yannick TV asane analyse parce que on nazo vivre photo partager on a bino ensemble et wana cuisine Yannick TV azalango a partager kango toujours ensemble lisolo na biso eza mama Ketchup Nana Ketchup Mama Sylvie Mampata, mwasi ya Werason, Nana Ketchup, mwasi ya Fally Ipupa. Basa ba star na biso, kwa oto lingara mingi, o ba sepelisa biso, o ba njemu na bango ebinisa, o ebinisaka toujours, o ba sepelisa biso. En tout cas, kotala na ngambo wa Mama Sylvie Mampata, ba umeli na papa Werason. Na kati ya couple ya Nana Ketchup ba umeli makasi baza toujours ensemble
oyo esengo to esengo te esengo bokota kotala Nana Ketchup aza pe jeune kotala Fally Ipupa aza pe jeune malgré baboti na bango me baza ba jeune babanda bolingo na bango love story na bango banda bana mike oyo ka vraiment Fally kutu nanu toyebi ete me Nana Ketchup bazala bango na Fally Nana Ketchup babima na bango ka oyeba era na oyo ka ke na famille ba opekisa babie mobala na nelote ndebi kande ezalaka ba ajango Nana Ketchup abina yoka tengaka mobali nanga Fally Ipupa Nana Ketchup ti lelo nde baboti bana bango bazopusa na muke ensemble na Fally quelque soit oko bêtise Fally asalaki boye okoyoka ngo jamais Nana Ketchup alobi boloba bosala nayebi mobali nanga muta yebi Fally koleka Nana Ketchup na sa moyo apa nzambe azate Nana Ketchup avanda kimia mwasi moko respect mwasi moko soumise mwasi moko a comprendre na ja mobali na kota na kati ya masolo oyo ka vraiment bavanda calme meilleur couple du monde parce que ndenge Nana Ketchup avandako aza mwasi ako félicité parce que eza facilité parce que Fally Ipupa otala pe na émission de basala émission na bango omona mwasi musu pa ya kangi ye mwasi musu aya ninga simbe na njoto mais Fally azokima quand même respect ana mais ozomona Nana Ketchup aza na kaka calme Nana Ketchup vraiment za mwasi ako félicité cuisine yanika lela na ebola mwa bani cuisine Yannick alobi en tout cas ba bravo na part na oza vraiment maman otoyo ki vraiment femme sage otoyo kaka vraiment femme soumise ezande yo Nana Ketchup umela boende tozo linga kokende kotala susu na ngambu ya mama Sylvie Mampata komona mama Sylvie Mampata na ya Noël na ye alobi mama ena koyoka mutu te na koyoka mutu tata bolobi na koyoka tenga kaka ya Noël nanga yekuta benga ke wera sonte alobi ya Noël na bona ya Noël asilika biloko ya bato ya Noël na mona nanga bolingo ko mema Sylvie Mampata bravo ma Sylvie Mampata félicitations olinga mobali na ya solo oyo ka vanke bolingo moroko to na biso na eloko te na etoko me lobi nzamba osala to vivre un espoir ngo pe lelo efuti ma Sylvie Mampata umela kotala Gladys akoli kotala exaucengia mabakoli bakopesa pe bino lelo koko mais boza toujours kaka ensemble alliance wana Mama Sylvie lebisa biso ba secret ngo ezalaka nini o bovanda vraiment kimia yona Nana Ketchup ata babi o papa wera son kuna sali bebino bobujaka te secret ngo ezalaka nini cuisine Yannick Tifa zo tuna po ba abonné na nga bazo do ba cuisine Yannick posele biso question pas maman Nana Ketchup na maman Sylvie Mampata ngo cuisine Yannick TV azo sala toujours musala na ye eza nini boza ba jeune mais bozo vivre le quoi ba maman ya ba 90 ans bozo vivre le quoi ba maman ba 80 ans o ka va ba maman ba lo ba non to 20 na biso bolingo na biso bovanda kimia boza vraiment basi ako félicité na be époque o ya bino mutu na mutu maman Sylvie e be époque na yo Nana Ketchup ebi pe époque na génération na obo banana Fally Ipupa mais ti lelo tozo kende boye kotala kobota bana kokola en tout cas toyoka ka bêtise te en tout cas boza basi mibale o cuisine Yannick TV azo félicité basa ba star na biso boza na bino ebele to bona biso te boboti pe bana pe bakoli mais oyoka kaka bakabwana oyoka kaka ko séparation oyoka kaka ko tatati tatata mais oya Nana Ketchup calme oya mama Sylvie Mampata
calme. En tout cas, boza vraiment des exemples à suivre. Pour na biso ba oyo tozo kola, oyo tozo landa bino, soki natali maman Sylvie Mampata, natali Nana Ketchup, na lobi non 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 non, Dieu soit loué. Bana baso ba comprendre nzambe. Bana baso ba comprendre vi misala mibali na bango ba salaka. Parce que oh papa fallait salaka, eza musala na yo nzamba ponela ye. Oh we rason na salaka, eza musala na nzamba ponela yango bana nena mwasi na ye baliaka. Siko maman Sylvie Mampata bo comprendre jango, bo zwa vraiment kiti bo vanda. Nana Ketchup o comprendre jango, o zwa vraiment kiti bo vanda. Nzamba lola vraiment apambola bino. Bo zwa vraiment ba maman okara maman avec grand cœur. Bo zwa vraiment na tema minene po eza facilité obi makutu boyo mana mobali no bokeka fait chomoni mwasi mo atali mobali no boyo mobali no atali fille mo e obende oka assist pe bino mo boyeba e bokota e bosko ok super mobile no pe na répétition ok potika mobali na répétition ce que la fille mo bo bina non boza va bato ko féliciter ma Sylvie Mampata bravo. Nana Ketchup bravo. Bozwa fana bakiti bo vanda kande bo vanda na bino bo vanda na mibali na bino ka va santa tukutombele santa na va bo vani na fali pupa bo moni ba kokololo santa wana mama Sylvie Mampata bo vani na papa wera bo moni va bana Gladys ngama na exaucer ba kokololo nzamba lola pambola bino parce que bozo te ya monde zo ganga pona ba kombo na bino mutu mo bo vani na kwe mo bo buleka ma Sylvie Mampata o buleka ke non Nana Ketchup baza basi a ko féliciter baza basi mo bo fo bolanda botala na mam Nana Ketchup botala nanu mutu nyoto azo féliciter parce que obino bo salaka ezo mona na miso abatu noto yoka to ganga na nzela na wera son noto yoka to ganga na nzela na fali pupa bo bunda bo swana bo sala babuzo bana ba internet par ci par là to yoka te bo yebi ko bomba mibali na bino bo yebi ko bomba ba famille na bino. En tout cas bravo, coup de chapeau, félicitations. Nzamba lola mema bino na ba dimension mususu maman Sylvie Mampata. Nzamba lola mema bino na ba maîtrise ya koleka Nana Ketchup. Bo zala kaka boye bo changer te vanda na mobali no boboti na ebana bo vanda bo koma ba kokololo nzambe moko amema bino ndenga zo mema bino. En tout cas vous êtes exemple à suivre. Kuizi Yannick aloba ki fo aloba na kobomba te fo na loba na bengi ba mama nyonso bokota ba papa nyonso bokota tolanda na émission lelo to solola parce que kotala kana moment o ekomi ka divorce procédure à divorce ok na ngambu kuna procédure à divorce pa mobile ok n'est pas moi si procédure à divorce o yo kaka kuna ngane kutola la chambre moko te ok pa mususu o kaka nga kuna kutu ya lala na salon na lala na chambre eza nini épidémie qui a Covid. À part il y a divorce, eza nini. Tu as dit que épidémie eza qui a Covid. Bah vrai. Bah abonné na ngana kosi. Vaut bien faux. Bon peut ça réponse. Vaut bien faux. Tu as dit que épidémie eza ya Covid et kombo li batlo kwa kombo ezo komba balabala. Na kosi. Mais quand on a ça, moi, comment qu'à procédure à divorce? Ok, n'est pas mobile procédure à divorce. Ok, n'est pas moi si procédure à divorce. Les épidémies nino piqué. Yango cuisine Yannick TV. Na kumisi na nga bangote, mais na solo la. Na loba bola mo Nana Ketchup. Na loba bola mo maman Sylvie Mampata. Oto yo kaka, oto vivaka, oto zomona, foto nzima baba simi bale oyo, na bon moy baza na bon moy ba kete, cuisine Yannick TV, anzima abiso, pe batu ba olanda émission oyo, bino mo bolanda ngo bo comprendre belé. Parce que tout à la époque, on a génération oyo, mutaza makambu na ye, mutubo sala ka 3 mois bo balani séparation. Bon, mon amour, babalani mariage, basali pas même 5 à 6 mois pamba divorce. Mais côté la maman Sylvie Mampata, ko banana ba ona papa we rason tiba kuma mukola lelo, en tout cas nzamba lola fa pambola bango. Côté la Nana Ketchup,
wana kutu no toyebi Fally Ipupa te toyebi kutu Nana Ketchup te bazalaka na bango famille kutu etelemi boya me bazaka toujours ensemble lelo pe baobuka bambuma ya misala na bango ensemble baza bato ko féliciter photo ndima bango cuisine ya Niki TV ndimi na bango ba vrai na ngana ndimi na nga bango baza vraiment exemple à suivre biso ba o photo landa yango na vie ba mama photo za la patient kozanga patience neto sa ba erreur ba faux choix na vie omona kaka yebuta na nini lobi ya papa oyebite lobi ya mama oyebite eloko eleki patience na vie zate na conseil au cuisine ya Niki alinga conclure photo za la patient balobi patience eza fruit ya Saint-Esprit na mukili balobi la patience et mundela lobi la patience et la longueur du temps zela tana yo zela tana yo lelo mama Sylvie Mapata soki azalaki pressé msu lelo alinga bando sepela ndenge osepela lelo te lelo Nana Ketchup soki azalaki na ba vitesse msusu alingaka azala oyo aza lelo te parce que bazalaki kimia bazalaki baso bande komona lobi azotala lelo te mazotala lobi ozomona lelo 2022 oyebi 2027 ya mutu wana ya papa ndenge kozala oyebi 2027 ya mama ndenge kozala mutu ayebi destin mutu eza kaka Seigneur ba mama to milengele ba mama to tala lobi to longa na ba distraction to longa na ba sentiment to longa na ignorance tala sima zonga mutu outi wapi ozokende wapi olingo sala nini cuisine ya Niki alobi botimba bolamuka bolongwa l'air est sonné totelema ba mama basa mabala boza wapi bokota ba célibataire boza wapi bokota bientôt bokobala bokoma ba mama bokota bolanda émission à lelo eza conseil au cuisine ya Niki TV ayeli bino toza wana tozosala toujours musala exemple à suivre eza mama Sylvie Mapata eza mama Nana Ketchup en tout cas baza basa koloba bravo basa koloba coup de chapeau basa ko prier pour na bango nzamba en tout cas pesa bango maîtrise a munene susu a koleka o mokile koki ko imaginer te ba boni na ngai ba vrai na nga analyse na nga na akina ngona mukolo alelo kaka yango wana ezaka conseil mo ya mukie mais eza très profond na o nyota kolanda émission o ebandeli ti suka bino moko boko comprendre bien koleka ngai nzamba lola apambola bino na lela bino ya trop tout le temps na lobaka je vous love bozala toujours en ligne pour na ko recevoir encore bémission à kitoko. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Maman Sylvie Mapata Wumela. Nana Ketchup Wumela. Nzamba lola pambola bino ko kisaba posa mitema na bino. Amema bino na ba dimension mususu. Bozalaka oboza bo changer te. Boyoka batu te me boyoka nzambe na mibali na bino. Na bana na bino. Nzamba lola pambola ba famille na bino, apambola bino na ba domaine nyonso. Ba vrai ba abonné na nga. Émission na memela ki bino kaka yangoyo. Na lela bino ya trop. À la prochaine. Bye. Bye. Bye.